Bien, bande de quoi Christ, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je remercie aussi papa à qui n'a dengue pessinga les sous parole to partager message na ina on alelo. Bena bande ko o to bangi équipe no bozanyo so Nzamba pambola bino na misala bozo sala. Bena bande ko bozo connecter bozo landa biso partout na monde Nzamba béni bino na ba courage bozo pesa biso ndenge bozo landa biso pe o pe bozo critiquer Nzamba pambola bino azinga bino makila Yesu et puis Seigneur abattre bino protéger bino. Yango ete Pona kokota na kati na ba message na biso na yango lelo ezali message moko za aussi bonne nouvelle pour na peuple congolais marqué aussi ba message on epesa mani so meto le matin to continuer ya koyoka parce que message zelo ko moko ba négligeaka te il faut koyoka ngo yango koluka ke efungulo makambo ebele tokosana lo sambo to senga pesa merci na Nzambe et puis tokota na message na biso oto ina on lelo Nzambe mokonzi totondi ope tokumisio lisusu na makasi opesi biso pe na tango yo tika o tokolobeza la volonté na yo o nyonso eza volonté na yo te bebisama tozingi bato nyonso akonete tozala bango ensemble bakolanda message yo tika lokumu kombo na ekumu mama ekene likolo na kombo na Yesu Kristo pe tosi koba amen. Bien Sharon peuple de Dieu ndenge tolobaki message na biso oya lelo tokopesa ezali 3 messages tokopesa na 3 messages wana ezali o tobengaka eza songe mais na kata songe vision auto zwaki yango to kolimbola mino vision wana eza misato to yebi chiffre 3 ezali d'abord accomplissement. Alors ezali message moko ngana zwaki des messages ndeko moka zwaki message moka liboso nde abengaki ngai apenga pene kozwa message donc ekomi 3 messages yango na kolimbola message wana où ezali ko parler sur oin de Dieu où Nzambe a choisi saki tokolobango a na kati ya message oyo pona yambo tokota na kati ya message tokotana na bakomami na acte des apôtres oyo tobengi acte 2 chapitre 17 balobi dans les derniers jours du Dieu je reprendrai de mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes tomoni babi na dernier jour Nzamba ko répondre esprit na ye na chair nyonso bana na biso mibali ya basi ba ko prophétiser et puis aussi les jeunes gens ba koza na ba vision ba vieillard ba koza na songe ndenge tozoka lelo ba songe ba prophétie partout ils a kopesa mezali eloko déjà ekomama marqué misusu pe ezopesa ma ezali ndenge esengeli nango te mais to lembate to contient toujours à ya ko croire na kati ya liloba et puis na ko croire na kati na bondi na biso o to bengeke to tia toujours eliki ya biso pa ya Nzambe yende akotunga biso à travers Saint-Esprit to comprendre to yeba ke o ya mabe na malamu pona ko discerner de façon que pour to recevoir message to négliger message to boire ka message te to yebi ete ministère o to bengi ya ba rêve ezali o to mystère moko ezali grand mystère parce que yango ete Nzambe a communiquer na biso pe na ba moyen mosusu oyo kokozala na batu na basini na bilembo na ndenge nyonso alors tomoni eza grand ministère oyo lelo zo na kati na ba vie na biso pe na bomoi na biso. Alors so tomoni exemple ya Joseph tomona Joseph na kati ya ndenge ndoto alotaki elukilaki même des problèmes mais et aussi destiné na ezali na kati ya ndoto wana tomoni aussi na kati Egypte soki le mboka wana ezalaki te ndoto balotaki bazokoka ko expliquer ngo te soki aki Joseph a expliqué bango te nde tomoni famine ingaki beta bango ya 7 ans et puis batwanga bakufa ebele. Alors yango tomoni grâce ya ndoto grâce yo pia Joseph ndenge a expliquer alimbola ki bango ndoto wana et temonaki pays wana ezotaki na kati ya likambo wana yango omondi te message tant nyonso eza koyapa na yo muntu première chose message faut koyoka ngo koyoka message koyoka ngo même mwana mukazo lobano makambo linga oyoka ye soki omoni ya malamu oti soki ya malamu te oti ya kote ndenge tomoni ba tesano se bandaki koyoka et puis baza ko sa nini baza ko vérifier les écritures ba soki za vrai soki za pena eza correct tu eza correct te et c'est ça oyo tokoki ko sa na kati na bomo na biso yango koyoka ezali malamu pona nini même mutaliboma zoloba linga otia litoi peut-être azopesa message moko yo soyeba te tokoki ba message mingi pesa mala ba forme ebele ndenge na lobi awa. Alors yango moni ke koyoka ezali bien parce que nga aussi nazali na problème wana ezaki résoudre ndeke mutela ngai ayela nga nini message. Alors tangu ndeke wana Saint-Esprit zo ba ndeka linga message na dutaki nango na kamwa ina kokamwa mais
de tirs que na bino le temps et lobi nanga deuxième fois de kango pe akiti donc on dirait yoki maloba Saint-Esprit akiti na bandiko na ndai tir passe na komaki eloko ebandoko tungisanga na zwaka solution nango moto kuto sane makamta monaki elekela kai akamwa yango monike ezaki ya koyoka bia kotosa yango moni na zwaka solution ndenge moko ezali ke soki oyoki et puis deuxième examiner oui ba ke eloko pena ezo nazo yoka za nzambe to ya nzambe te ozo senga esprit ya discernement ote oza ko examiner troisième esenga ko prier soko moni comprendre le message on te prier et puis prier aussi pour le message on a peut-être nzamba ko la sona ba forme mususu pe ko sunga pe muto pa pe so message te na yoka ki bo nzambe pa la singa na boye c'est ça ngo to sunga na kandengo wana yango ete ndenge na sili kolobake na parfois biso aussi tozora pe ba message ay moto za na confusion mona le ko mususu ozo comprendre nango te l'autre yango mozo comprendre tout ça nini to priaka mais quand même ozu sérieux que na yoke loko na moni loko mais nazo comprendre yango na ka to kontia ko priya tam su pas partir prophète mo pa Alobi messager mo ka Alobi to ndeko mo ka Alobi okomona mba moko un Saint-Esprit sungi obili kambozo ozoko comprendre te tala ezabu yango moni to zalaka moyen était tous a sorti na ba citation wana. Et donc, par le Saint-Esprit, yango moni, il a biso makambo, et belé, de façon que tout sorti na ba situation tous anango. Parce que langage en Nzambe na biso, ils a kokanate. Donc, ils a différent. Donc, ils a penan dengi a kokanate, ndenge to monaka, au moni sorto na kati ya Bible, Jésus-Christ, même ba disciple, bande ko comprendre ete. Leur moko mona, akoloba na lisese, batika kidiba. Au mona leur moko, ba comprendre te abandi siko ko expliquer bango tala botala andoro ba mina parabole Jésus Christ azaraki ko tondisa na molimo mingi ke na nzoto yango mona zaki différent biso mais bango ba tondisa maki na musuni na ndambo ya molimo yango mo bande ko comprendre te do langage Nzambe alobaka ndenge moko te na biso ndenge okepa nganga solo bano makamu susobi papa expliquer nga nazo comprendre te abandi ko expliquer ndenge omona ka lelo mutu musu ange memi na ba monde ezali invisible azolo bani makambo omona zo comprendre te abandi ko expliquer parce que bango baza esprit biso tozali toza na corps tozo porter esprit na kati ya corps or esprit soke biminde emona ka makambo ebele mais soke zana na kati emona makambo mingi te yango moni eza différent wana de balangage Nzambe implaka ndenge mususu ndoto mususu olota ekuba ko expliquer en clair mais mususu ko expliquer en clair te donc ngoluka sko senga suma maela Nzambe à travers Saint-Esprit et kosungo comme ça consolateur yango moni ke biloko wana ezali biloko moko oyo ke il faut totondisa mamiki na molimo mosanto pona to comprendre langage ya Nzambe ndenge to komona message na kopesa okomona na kati ya message na kopesa na kata message oyo na koloba eza simple donc yo mutu soko ki message on ba mozo comprendre le ba ko mie peta mususu mutu mususu pe il faut ko expliquer mais na mutu aza clair soko ka message ayo ba message ezo ko na boy ezo laksa ezo signifier boy donc ezalaka omona pena mususu pena ba l'action simple nzamba ko l'action direct ou bien indirect mais ezana biloko mususu oyo moko akashaka to ko comprendre pe na kati ya message ona inango ya lelo parce que ça message moko za bonne nouvelle pour na peuple congolais ndenge na zalo baki yango eloko nyonso na kosenga pona to kota na expliquer bino message ona inango lelo to koninga to tanga lelo na to tanga na Psaume chapitre 121 verset 1 au continue ti na 7 mais to tanga kaka 1 KD balobi bien j'élève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Balobi bien que tout tombe la mise na biso vers montagne. Donc tout à la likolo. Bokomona même na photo ndenge na kangisi na ta likolo. Donc prière nanga nazo senga Nzambe. Yo siko za Nzambe zwa makambo. Amen. Yo za Nzambe lobi place mutasuki. Eza place yo. Ola kisaka ke ozali le Dieu tout puissant. Ozali le Dieu suprême. Ozali oza créateur le ciel la terre. Yango to moni kendeng na fukamiana nazo senga Nzambe e komita na yosu o agir. Donc secours na biso ekoya na l'Éternel. Pourquoi na lobi verset oyo? Pourquoi na che verset oyo? Bande konanga surtout à peuple africain et puis le peuple congolais. Nazali koyoka lelo ndenge tozali kolela ote tokosenga ba me condoléances na famille ya papa na biso juge auti kokufa pe na ndeko yo auti kokufa za pe aussi alingaki akoma juge
ete a perdre na famille nyonso aziki na kati ya ndako. Vraiment ba mes condoléances na famille wana, to prier pour na famille wana ezali pasi makambo oyo ezoleka na mboka wana. Malgré toyebi adversaire aza nani pe azosala nini mpona koleka ko déstabiliser mboka wana, kobebisa ngo mpona ba promesse oyo Nzambe asala na kati ya mboka wana. Mais eloko ndenge naloba peuple congolais partout bozolanda ngai, Nzambe aza ko mettre biso en garde, totika ko confier na bato, totika ko confier na bato. Lelo na komi koyoka le peuple congolais bazoloba sur les Américains baza na kati ya terrain oyo tobengi ya RDC. Peut-être beaucoup me penser à quelque chose, peut-être moussou bakumo sa neti espoir. Lelo na pesi exemple ya papa na biso juge, to moni papa na biso juge abande ko sala musala kitoko, to moni batutu ba preseke batutu ba bien en tout cas mboke komi ko kende malambo. Donc espoir e koma kinetike vraiment likamoko zo salma. Au moni parole le na biso boye, l'homme est promis mais ne réalise pas. Seul Dieu oyazana pouvoir pe na vouloir yende muntu akosala ke muntu wana to a protéger muntu wana ke na musala tina suka. Mais ceux qui to komi ko confier na muntu, alors to kozala dessus na makambo ebere. To moni lelo papa atiki biso. Lelo bato bakomi komi ima bakomi ko lamate. Ah siko ya kufi mboka ngo yekende bo, to moni lamentation et komi lisulu makaze. Or to komi na temps, to komi na moment, to tombo la misu na biso na montagne et que place au to bengi secours na biso eza sur le Dieu seul. Yem kakose mboka wana. Lelo to moni ozoloba sur les Américains. Les Américains baza banzambe te. Ba Américains baza nani o te bazwa décision na mboka Congo. Baza banani ou ade ete bakozwa mesure na kati ya Congo. Baza nothing. Nzambe asala mukila na mto asala mukila. Ceux qui tozo confier na bato wana ba Américains, Nzambe kandane zo mata parce que ce sont automobile ba mindele ndeke ba détruire ba mboka wana. Lelo so totali lelo to lobake. On a pu servir un exemple, dans une introduction pour faire comprendre nos messages à la claire. Dans une robaki, les lots moni, tourvi papa Kabila, au bolobaki, soi-disant, au yé mutabomi, batoazo, bouma, ba massacre, tout le monde na Beni, tout le monde na Bituri, tout le monde na Balbumbashi, partout, ba massacre, ça na Congo. Est-ce que tout le monde m'inteleni, ba telemaki, ba kangai, ba kangaki était, les rois na zorigné, à qui ne sens une PCP discours à zone, mandat ne pesili, mais à toucher qui, à toucher était. Dole rona bazofi bazota la bentere na bango lelo bakoya na mboka na pobasane c'est sûr que bakoya pona bacha division bakoya bacha désordre na kata mboka. Alors surtout koki ko confier na bato na to continuer papa ekozala catastrophe parce que ceux qui to moni même na bamboka na bango eza déjà ba makambo ezolinga éclater to ebiango ba makambo basana bamboka batu lelo ezo ngezo ngela bango bakoko na biso o to moni bana bango baza ba bazonga. Et te balakisa biso place bazala ki tozala bobo bakoko na biso bauta na mandaka na Bujimai na Équateur na Ozaï na Bazaï to mona bango te babunga. Papa peuple congolais partout bozali to confier na Nzambe. Soki Nzambe akosala ke bango basunga biso ça va. Mais surtout tchake likia na biso makasi pa na batu wana. Vraiment to retrouver toujours à zéro et puis solution zate. Parce que Nzambe azako pesa ba autorité wana au temps. Ba repentir, bati kanzela po bazana wa méchanceté. Parce que Dieu, on ne se manque pas de Dieu. Ba sakana Nzambete. Parce que azota la bangazo pesa bango temps. Mais ce qui le long Nzamba lobi kakake était à côté samili mon ba soda, nas civil, peuple ba télémi, auto bengi ke révolte ba révolté. Auto bengi soulèvement ba konjwana tout, ba kokanga bango lokola bande bandonge et puis ba kuboma bango. Donc, et tu te dis que ceux qui te confient dans Nzambe, Nzambe m't'appelle ça biso directif, ndenge nini to kosala. Mais ceux qui te confient na batouana, vraiment et kozala pena solution moko ou ekosala maté. Yango na biso peuple de Dieu, confie-toi à l'Éternel. Et que tu appuies na sagesse na biso te babi, maudit l'homme qui se confie à l'homme, mais heureux l'homme qui se confie à Dieu. Voilà zaki exhortation pour na kopesa sabino bandeko. Yango ete to koti na message na biso. Message na biso ezali misato ndenge na Alobi. Na uti ko ndeko wana oyo apesa nga premier message eza na kombo na ndeko na biso papa Aaron oyo toyeba na pe na circonstance moko ke atikaki ko bungisa molonga na ye. Alors ndenge za ka ndeko kaka oyo tazu problème en tant qu'aza congolais tukende pe na visiter
nde tokufizita kai alors na yaka susu deuxième fois pona conforter parce que likambo wana efrappaki nga na nzoto parce que likamba moto soko memi yango pe otie omitie siko na place ne yo mitie ke yo pe soki alaki yo mwasa kufa donc douleur wana yango monaka ezongisaka moto ke aya susu alendisa moninga ndenge nazongaki naki kolendisa ye na ndenge toyebana mais le deuxième jour tango na yaka papa rontango na kotaka albi na ngai papa Jean le premier jour yaka na ndako na jour na sala makambo tango nozokota na kati na ndako na yo na kati na ndako na ndako na ngai tango nozokota na porte l'esprit de Dieu lobi na ngai oyo aza serviteur na ngai en tout cas na kamwa likambo ngo mais na yo ka opote yaka tout konso bi esprit de Dieu lobanga pona mona mapere mo makambo Nzambe pa lobela ngai mais na kamwa ki ndenge esprit de Dieu bi ke oyo aza serviteur na ngai alors wanezaki à partir to yebanaka na ye alors quelques jours quand nderu ba mikolo yo abengi nga binanga papa Jean vraiment ndenge tofana na premier jour na lota yo tala ndoto na loti nga bi ndoto ninga abando expliquer nga songe o aloti alobi na fanda ki bo na yoka obenga na téléphone tango obenga na téléphone to bando ko sola no zaki na kisasa tango zaki na sasa so benga to so sola na téléphone directement o yepsinga na sina koma to za na bana to za na famille mo na koma na kisasa tout comme ça mais nazo fanda côté ya ngaba tango babine ngaba siko tango kake ngaba omoni kaka muta uti pota fanda ba côté mo ba zone moko retiré ozomona musu ndenge tolobaka na biso na ba diaspora et puis na ndenge to mona ka zone bo zone non commune parce que to lunga kala ba commune alors siko ezaki neti mutu mo neti saki neti na ba côté ngaba tanga tu na ba côté ngaba ngabi wi kisa se bonga le temps na zolo bane kisa se bonga amoni écran moko amunene bimi ezomoni sanga siko clair place dans un immeuble moko za ba vitre na ba vitre azomona nga jusqu'à tel point même na cuisine partout donc ils appellent ndo ba vitre na fandi na salle à manger na bana tozo déjeuner maman pazaraki wana alors nga na téléphone tozo solane siko toto no sola il mange wana cran et bandi ko l'accès penaneti kisasa kini donc kini koma lokola poto alobi mais kisasa nde koma boya azomona clair donc kisasa comme lokola pela poto banzele komi kitoko comme Dieu so kitoko ale ndoto wana ekatani ti aloba na ke na komi na posa kutu na ya kisasa nde ndoto ekatani ndoto wana tango ekatani ndaye bisinga tango benga na bien en tout cas eza ndoto moko eza déjà kolakisa et propriété ezolakisa déjà eloko moko oyo tobengi ke makambo ezo changer donc ndenge tobi ça c'est qui salité ndenge toyebelaki on ndenge ya kala ndenge toyebelango ekomi mais peut-être eloko moko na futur ezo changer na mboka mais to continuer à prier nde ezali ke ba message kaka ezopesa mana prophétie Nzambe azolakisa quelque chose ndenge sama na kati ya RDC alors yango tanga lobi ndenge wana ngape après lendemain nango na ekozwa sikoyo o to bengi pe songe mais songe wana ezaki mibale yaki na nuit moko songe wana ezanini premier songe na loti o ezalaki ke nazalaki na kati avion toza na kati avion ezoya eye na place moko boye esali neti fe sala escale tango tokiti place wana sikoyo kokita tokiti na kati ya place ndenge bato bazosala manœuvre mpo baluka bakota bato mosusu basala ndenge basala ba checking oboye kwa kiso bato baya mosusu baya bakota tozwa destination mpo avion ke na RDC alors namoni moto moko azali pembeni wana alati mpe bilamba normal maza na forme ndre neti Terminator romo ba film moto neti robot banini mais forme ndre neti dragon mais aza pela moto normal mais siko ebende moko ezalaki pembeni wana azwi bende wana mba moko akotisanga lengo pena do na minoko na ye tanga le bende place na ki malili senga na nenti na lengi ko ngabi mais mutoto ine na avion oyo nzoka sande boy mais avion seki ya na sécurité te na komko kanisa na kati na nga papa moko mukola bimi tanga bimi mbamo na yibi pe place utek de mais on dirait ina avion te mais abimi ko bima yibisinga ikoza bekietilité abe moni avion oyo eza na sécurité moko ya makasi muto akotusha ngote pe muto akosimba ngote ekokoma na destiné nango donc ozala ko banga te natali boye tanga sirenga ngabite yabina nga wi ezana ekokoma na destination nango do bona ndagembi ekokoma na destination nango siko tanga lobine ngona papa ngondire suka limo kisuka alongwa ki quelque part wana namona baye ko lakisa ngai o to bengi ke babina nga omoni bato baye babina nga omoni o to bengi oin de Dieu oyo Nzambe a choisi pour na RDC yeyo tanga na moni ye tali ye boye
directement na se cliner ndenge to yambara un roi quoi que ce soit na kiti na bine ndenge to babanija baloba na bine pena igwe na bien en tout cas oza le bienvenu tala mboka ndenge zo sa toza pena na besoin moto kelelo mboka wana ekota na kimia alors tant on a tali mais nazo mona ye azaneti double on dirait batu mbale bakanga mama ya moto moko mais aza noir aza simple batu bagi tout à tourna ye natali nazo ngana saisi elongi pena nazo saisi elongi te mais nazo moneka kota makolo c'est comme si moto moko munene na moto moke bakangama mais nazo mone moto moko tangu ya déplacer ndoto wana ekatani yango troisième siko na katika ya nuyana troisième siko naza kolota na retrouver na kati ya ki na kisasa toza ensemble na papa mbemba o ya fils o bakangaki na TPI oyo wakena ko samba balibiraki na prison do retrouver na kati ya kisasa ya na place moko place ango munene za terrain moko munene eza vaste toza ko bongisa ngo tozo tia ba bloc na place bani to no travailler ensemble et palatika normal tozo sa ne pela musala. Alors tant que sane musala et directement et tant que komi na moi pour Alobi en tout cas misalo tokoki kosi sango lobi pauvre et silinante comme ça lobi tokwa ko sala na mona ya koti na ndako to bando chama biloko azui chemise moko alate me chemise oneza aliputa omoni ba chemise ka ndenge totonga ka mesiko ezani ti ba chemise de to benga ba uniforme alati otanga alati yango ya curiosité na tala siko na kati ndako wana namoni ba carton ebele ba carton me ba tia ba bilambo ya alati wana na ki siko na tane na tala deseni na ki na kati ya lamba wana me nazo tala siko na bi donc c'est que blaso tozo bongisa munene to yamba mokonzi moko boye parce que ndiki to ndo yamba le maréchal papa Mobutu omona défilé to la tono la ta bilamba ba sali ba maputa ba che ba bilongi na ye ngabi c'est que il y a une préparation moko za pona ko yamba mutu. Donc ici ka odo mukonzi moko tanga sai nongana ndote katani alors ndeko ndenge na uti koloba ke chiffre 3 ezali déjà loko moko ezali auto bengaka accomplissement donc tout est accompli ndenge Jésus alobaki le troisième jour na bi nyo c'est ça qui accompli donc ezali o ezloko moko ezali accomplissement na kati ya bandoto wana ndenge na yebisi yo Nzambe aza na ministère moko eza na kati ya bandoto oye atatoraka. So to moni premier ndoto on a ko expliquer on a bisa bino eza simple donc ezola ça d'abord téléphone ezali communication auto communicaka nako tinda mtu message nako sola na mutu nako tinda mbongo nako kobenga mutu aparta mbongo toko sola na ezali communication donc ngai naza na kati ya kisasa nazo communiquer na ndeko aza na poto zane na Irlande donc nazo communiquer nazo yebisa ye nazo pese nouvelle nazo baneke non mboka penda ebongi tozonga to ya pena mboka ndeke bonoka nisa eza sunde onte mboka pena komi kitoko ninga baki e komi lokola mikili donc propriété ezali eloko moko oyo esunga biso pona oyeba ke déjà o to bengi ke makamalamu ndeke to mona poto eza kitoko makamu tuba tonga bien yango zo mona pe makamla ngwezo marcher bien mboka soki eza na salité eza na ba makamu ba difficulté banini yango mona ka mboka neza ko vivre na obscurité na molili parce que eza makamu mingi eza ya salité alors ezola que ça déjà mboka na lobi eloko moko ezo ya sika donc eloko moko o to moni ezaki ya kala me komi ya sika donc eloko moko asika ezo ya na mboka wana. Alors yango moni so totali na deuxième message bazola kisa avion toza na kati avion yango na ko yisa bino ministère ya Nzambe etoloba ya na ba bloc mususu bobi eza invisible eza Nzambe o eza visible eza biso Nzamba akoko loba no makamusu même makamusu il faut aluka cacher yango ako akache makamusu akomonisa te parce que na kati ya deuxième message alakisinga place to matakite et puis place il y a destination pas to kito sala escale mboka wana a déterminer ngote et puis elongi ya mutu wana azo déterminer ngote mazo tiaka ka ndreneti deux personnes bazali or les deux personnes ils ont montré neti que ou bien ako travailler na mutu akokuta na kata mboka wana akotavaye na soki akotambula pena na solo ya Nzambe to akote ya ye ke il faut ezala boy ayeta boto la mutu pouvoir ayete aye a restaurer o ezali préparation pour na retour ya Christ o ezali préparation pour na RDC et même auto bengi évangile na monde mombandeki to baki ba prophétie ndenge osinga na zwaka vision et répétaka 3 fois o na yebi sabino était et répéta 3 fois que na ko munene ko continue mais le Saint-Esprit bi ke eza comme bishop ou quoi que ce soit mais ozali mutu oyo obotama kuna uta kuna donc ndenge moni munene wana yoko za munene lokola continuate elingo lakisa ke RDC komema
évangile dans le monde du moment. Or, ceux qui RDC même évangéliste après évangile, donc il y donc retour à Jésus-Christ et ça déjà musika susté. Donc il ne to préparé. Yango to lobi avion ezali moyen de déplacement. Avion ezali o ezo memayo. Avion ezali eloko ezali na niveau ya likolo. Yango o to lobi ke ndenge memi biso ezo mema basali escale. Na kati escale wana donc ndenge moto yo alobaki assurer ngalobi ka kozala be kietidité. To libi lelo na RDC bato mingi basala kietidi mboka ezo kelende nini o ni tout ça que tozo bate eloko nini to sala. Mais hier le nanga to za inquiétude parce que na mona ki moto azaki neti robot na za neti sous forme ya dragon azani neti forme moka miso aliake bende wana azana kanda ya makase ndenge to lobi diable a quitté en personne en mboka na papa aza kopérer to yebi place nyonso bénédiction yaka dongi monguna alingaka akokoti eloko moko po akanga bénédiction na nde tomoni mutu libala moka malamu alinga bebisango e mugunda azebi ke makambo soki esami na Congo restauration ya Congo ekoyede ba pays mingi na Afrique wana makambo ezonga normal et puis na ekoningisa même mokili donc eza makambo ezosama na kati ya Congo o eza extraordinaire o Nzambe aza ko programmer pour esalema déjà na monde atene vesi ba yebiango yo moni ba préparation nyonso bazo sala wana o ba verset bazo kaba de tout peuple de Dieu o pe toloki nani papa na biso o to bengi prophète Jean-Luc o to koloba le momo ko lobi na suka lobi ke to prier pona o to bengi oin de Dieu place azali alors yango omoni ke tant ne ko sous message et fortifier nga makasi et pesi nga sous courage yango na ki vraiment ke na ko to di ko ya sous ko pesa no bandeko ete yango omoni ke diable asali ba programmation nyonso wana ndenge to moni ete ba mendele bazowela suprématie o bazolinga ke bazala ka toujours ba régner et que peuple no ra ko régner te to moni biloko wana nyonso ba guerre wana tout o diable azako no babi ke soki biloko wana restaurer pour pouvoir na izako kita ndenge na ibisa bino il y a ba démon mingi fali bazonga te et le lenge moko nde na ko expliquer o dans lo bakena bino papa na biso Jonathan pesaki message moko lobaki ke esprit moko o babingi démon mona kata fleuve démon wana akufa fu balongola ba bazo ba bato amene balongola démon wana c'est un damo oyo ke alinga ki a changer poso alinga ki na forme mususu forme na ye na koko rappeler bino peuple de Dieu boyebi série moko oyo to bengi ezaki coupe mondiale nini coupe ya mondiale ya nini du monde oyo ezabaki ke mbazwambi simoko ba chena cash moko boye eza na mai na kati babaki yemta ko choisi mboka oyo ekobima oyo kozwa coupe du monde or mbisi wana za maboko ebele dongi tangu momonaki bachaki biloko wana ezalaki bazo lancer déjà ke baza ko lancer oyo to bengi ke nini na ye arriver na ye na monde et bandai déjà ko visualiser yende mtakozala donc ye wana muntu aningaki akoma na forme oto bengi wana azali na maboko ebele alingaka kanga presque oto bengi moitié ya monde parce que babike coupe du monde ye muntu alingaka remplacer or lokola déjà kufaki na fleuve donc ezaki mobulu donc akoko kufa te fa changer poste lokola ba mona ke bemena ye akufaki na nzoto moya ya susate selon ba cérémonie et marché te yango moni ete azaki déjà mutu moko déjà kao moye aya lisusu ezate donc biloko mingi oyo ya esprit ya monde à ténèbres eza déjà kokufa yango moni biloko wana esalami ndenge wana yango ndeko nanga ete to kota na mabondeli totala likolo to senga oyo to bengi secours na Nzambe so to keka na batu papa to kozala toujours na ba oyo to bengi ba désolation to kozala ba solution te totala Nzambe aza solution na makambo nyonso yango oyo to moni ke tolobi avion donc denga zali wana tolobi ke oin de Dieu naza ko yebisa bino bana ya Congo bana RDC peuple de Dieu partout bozali na kata Congo ndenge tolobi ke na ba Beni na ba Kivu na ba mboka nyonso ya ba province ba Lubumbashi ba Ozaï ba Équateur tout au bozali était partout à l'extrémité de la terre au bozali ba Congolais au pe bozali ba Africain to prier pour na Congo to prier pour na likambwana ete Nzambe moka yebi o nini azako bongisa to yebi na ba époque mingi o to bengi na ba kati na ba Bible eti na ba prophète mosusu baya ba boma bango ete yaki ebele Nzamba kimisa ba prophète mosusu ete akena obomba bango quelque part avant bazonga nde to moni pe Jésus-Christ ndengi ba kimisa kiye alors na bato Nzamba choisissa pe misu bayaka ba boma bango alors yango moni na kati ya message oyo a caché et puis même lié et puis même elongi naza komona ote menazo mona moto
alors na meke na saisi na ko saisi te eza makambo eza sérieux to saka na ministère ya ndoto te mais na ko senga bino na ko beki bino pour l'amour du ciel to tiango na mabondeli papa toza na espoir na Nzambe to telemisa elongi na biso total kolo ya montagne ou ikali ya Nzambe. Alors troisième message ou na baki ndenge na lobi ke na retrouver na kati ya nini toza kobongisa makam nini batere wana na papa on a biso papa mbemba aza muto babengi aza auto bengi ke grand responsabilité auto bengi aza grand personnalité na kati ya mboka wana sala na ba gouvernement tout consort aza muto ayebani obino pe boyebi o nga pe na yebi donc ngana zo représenter comme serviteur de Dieu et tous travailler ensemble. Donc tout le monde monte ensemble na monte politique ensemble bazo bongisa place pour na to yamba bato. Alors ezola ça déjà mutu moka za koya mutu wana za spécial mutu wana azali mutu bato pe bazela ki mingi. Alors ngana yo to yebite tant ou moment ndenge to bi Jésus Christ akoya e ba mo côté bitante mais to prier. Yango to lobi ke ba message ya partout ba loba ba de Dieu to yoka na ba forme bede na eko senga na bino to prier eza sérieux parce que ngana sakana na auto bengi ministère ya bandoto te ministère oyo elobaka biloko nazwaka ngo pena sérieux mais nazwaka toujours continuer à prier et les lembo ke ndeko ndenge to bengi papa Aaron encourager nga pa ebisinga papa Nzamba lobaka na me azako ebisa ngai eza na biloko moko Nzamba zotia oko jouer rôle moko na kata mboka na mingi mais na yebi o ya lobi na eko nzima ke maloba lobi parce que ngasi na jouer rôle na kata mboka wana mais ça même écoute na yebisa ye eza na ba rôle mususu o biso jouer kuna oyo pe to bundi na o na kata Pona Congo Pona Angola Pona Congo Brazzaville pour aussi na Afrique na bakti wana mais to bundi na musunité to bundi na molimo eza point de eza o to bengaka to tiango point interrogation et puis eza biloko moko oyo ekoloba na lelo te eza na biloko musu baloba lo musu nanu tsaku ba pesio permission lo bate okwa koloba ngo tango ba kopesa permission donc il faut comprendre Nzambe aza koloba na ye parce que na yebi eloko ni naza koloba yango etendeko message on azaki nango pour na kopesa peuple de Dieu boza partout na Congo vraiment bozala bozala toujours affermi bozala na croyance bo croire na Nzambe to continue croire na Nzambe to tchelika na biso pa Nzambe surtout taille Ésaïe chapitre 43 verset 19 que voici je vais faire une chose nouvelle sur les points d'arrivée et je mettrai ça une chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Yango tumoni na kati ya Esaïe Nzamba zo ngasa eloko moko nouvelle na kati ya mboka Congo oyo to bandako penser lelo ezali ka mususu alobi ko tracer même nzela na kati ya désert yo so mona na kati ya désert nzelezaka mais Nzamba alobi ko désert ba difficulté oyo tozo passer na ona ebi biso bino boza na kati Afrique kuna vraiment na bakati ya mboka na bozo souffrir toza toujours ko prier nango mais nazo senga patience o ezali ke papa basi mingi bazalaka asa comme na terme ya kobota déjà bandi koyela e peut-être amoni ke parce si ezali susute akene pa yanganga o azokene pa yanganga nzoka déjà mwana na libomosi akoti omona tamusa ke kaba mwana ye na place ya moto ayebaki te totika kotia eliki apa ya moto mais totia eliki apa ya Nzambe ndenge tolobi ki to continuer ko prier pour na mboka wana malgré oyo te bakali nyonso bazosala bato bazolinga mboka na varsité pona ba clip oyo bango basala pona kolika koyiba peuple de Dieu mais tant ekomi Nzamba azopesa bango ta yango message on azaki nango pona kopesa to ebi diable eloko ni azosala po aluka a détruire makambo ebele yango ete vraiment merci na bato bo pesi temps pour na koyoka biso message oyo nazo senga bino pour l'amour du ciel bo prier pour na message oyo et to continuer ko croire to continuer ko fixer et regarde na biso babi oya ko persévérer jusqu'à fin a kozala sauver yango na kolunga to sala prière na zone sama maloba paya papa yake Nzambe abolingo mbapa na tondi jo pe na commission na message o toujours yo zali ko pesa biso lobi ozali Nzambe jamais oza Dieu oyo okoki ko mentir te papa yo o sali promesse o sala kango pe olobi na kati na loba na yo malobo ebimi na kati monoko na yo ezonga ka sans jamais exécuter oyo lobi papa toza sûr et pe tozo croire na yo papa tika mboka na ekoti na souffrance et tout peuple azali kolela buto moyi mais yo Nzambe obandona kabala na yo te yango to pesi message yo na peuple na yo etika toza ko croire Seigneur o
bengi wena yo place azali seme tika obatela protéger tika avion na ndenge ete papa ona bimagiso azaki ange oyebi mais oya harsiraki biso tozana ba inquiétude alobi bien avion ane kokoma na destination nango oitani RDC. Alors papa tozali bienvenu na maloba na yo Nzambe tika esalema ainsi du l'Éternel. Tosengi nyonso na kombo na Yesu Kristo pe tozingi mboka na makila Yesu pe tosili koloba amen. Bien, merci papa aki nazong si parole pa na yo nasi tokomi na fin ya message na biso. Que Dieu vous bénisse mbarasima. Ciao.